Ça va? Olive qui? Tu connais maman Olive Lem? C'est comme ça, Olive. Est-ce que tu connais maman Olive Lem? Tu connais maman Olive Lem? Mais c'est la première dame. Tu la connais pas? Toi, tu portes le nom d'Olive. Les prénoms d'Olive, tu connais pas c'est qui Olive? Toi, tu connais Olive, c'est qui? C'est qui? Ah, tu connais pas. Tu vois, tu connais pas. Tu étais à l'école? Hein? Les molles. C'est quoi les molles? Olive Jacob. Hein? Ah. Vous savez pas que vous avez étudié. Maintenant, on va écouter. Au revoir, Molly. Ah, papa, le moyen ça. Ah, attends, moi, on va rappeler, on a dit là. Nathalie. Oh non. Baby. Ça va? Oh non, on a encore beaucoup de bonjour papa. Papa, moi t'es amour. Moi c'est maman et Yanni. Bon, c'est un lieu déjà. Hein? Alors, bonjour, je suis venu à maman. Maman peut être papa, maman est je me aussi quand on a raté un mot comme moi, les Paul Vine, et Sabino, nous sommes mêlés à table de la Samanini à sa émission. Non, c'est un boy à Poyambeza, mais vous savez, à Platon, nous sommes moi, papa, divorce. Hein? Pas divorce, mon ami.
Coucou mon ami. Biloko wana basila ki nango sina zo kia déjà na kati ya valise. Na ya bébé mona papa de boss mo ba papa de boss ama za pina bana si. Ya mikolo kutu hazana bango ebele. Na ya bébé mona papa de boss c'est un man pour ça avec la mission nga. Na obana ko pesa ina parce que c'est très gentil à se déplacer à place nga la za en tout cas na pesa vraiment le mois tolo le coup. Ma belle, bonjour. Bonjour. Bino, maman Nathalie. Attends, moi, 10 ans, moi, je suis maman Nathalie. Maman Nathalie, qui est actrice de Papa de Vos. Je suis Nathalie, mais la moi, c'est moi qui est moindre. Alors, hier, moi, je suis pas plus comme moi. Nathalie, il y a un scène, il y a un parent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amina, la émission. En tout cas, c'est très gentil. Nathalie est à Kombonanga. Comment va parler la Pessangaï? Kombonanga, parents va botter la penza, ils ont bois point Ndumbi Nathalie. Donc, nous avons Moulouba, Kassai occidental. Ya mundu boy. Longwa. Occidental kananga. Oui. Mais quand il ramba ça mundu, tu ramba ça. Ya pembe ba so boka yo ba luba ya pembe ba chigote ande kasai. Occidental. Ya mundu peye ya ça. Fule lokiso, tala makamu, Jordan. Kasai occidental la muna modelo. Ah, tika ba jeko. Alumbuka. Ok, on est à bino boyebi mameli ni tano sala ka na nyala lobaka ke biso surtout aba congolais même mutu na mutu azaka na école na ata la bible to ba juif baza ba hébreu baza ceux qui ba grec donc nzamba sala mokili ndengwana meto sangisa ko Kasai bandundu ba Zaïre ba Congo ceux qui ba nini nyeso to Équateur biso nde tozo ça ensemble ya Zaïre tozo ça ensemble ya RDC maman bonne santé. Ça va, nous avons combien de temps ça va dire? Vraiment, 10 ans. Mais les petits bâtiments. Non, 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 je n'ai et ça plaisir. En fait, mon théâtre, on a l'autre à côté. On a l'autre à côté, nous avons tout ça. Merci beaucoup. Na lota ngote nde bato so za balali bala mukinga fona sa théâtre te na lota monda théâtre te na ebaka jour moko na pas grande sœur na ngai na kauka na 2008 et que nota la na moni chekwa zolika na ebaki epeti na zamoneka na télévision a intéressé ngai na ebisi na okokate abino yaka to former au travail. On est qui départ il y a Marie-Hélène na ba Guess Nicole na ibisi na nous avons to boya na bisa ba passer na ba sala ba tubu ba sala non yaka ba to coacher et na pesa qui rendez-vous to pesa na qui rendez-vous jour on peut na yo kenge en tout cas ba yamba kinga na zaki vraiment servi na le ba coacher kinga bakocheki na ndenge sengeli mutaza kuchinga zaki papa Mayindu koyo ke son nom repose en paix on te fakala te hein afa les punch oui c'est récent donc Mayindu kutokochanga ceux qui na yebana Nathalie o bayebinga ngai na komikumisa te omukile yebinga o bayebinga ngai eza grâce à Mayindu cheko ayi kozwa relève ti lelo 2018, 10 ans à la carte de parce que la se renseigne même si on n'a pas théâtre, ça la rapide ça donc même si on a théâtre, c'est le deuxième musala mais on a fait la musala pas de musala ok on peut faire musala théâtre je suis d'accord ça va la c'est la patate qui s'en va on a essayé de trouver ça mon amie ce qu'on a maîtrise c'est ça ce qu'on a maîtrise aux appels à malade le monde de théâtre premièrement il peut s'en aller en relation et bien monde de théâtre le gars peut que Batibaye Nathalie
bato bayebanga mpe libanda bazala mpe yango mpe na vanda mpe moi coup de film moi quelque chose payé quand na monde ya théâtre yango mpe elamba nalata mpe elamba na monde ya théâtre ya ofele ozopesela yango eloko te na déplaça mpe okoki badéplacement mosusu fan kaka alongwe mosika aye mpe azwi yo obombi ye ye mpe aloki azongisa lisusu en retour oki abombi yo mpe pendake azowelela kuta ovanda azolengela yo donc monde ya théâtre eteyanga mpe ebele epesa ngai donc moi mingi relation ebele. Ok, d'accord. Nana question na pose émission ya photo pour le mariage. Vous savez déjà nante. Moté maintenant livre ou bien ngamukolo bo. Oyebi ke kozala na nini oyebi mama bilebela yeba kitoko ezali elembo esomba libala te natondi kitoko na nzoto bapiminga libala kitoko yesu nde mozala te bien mozala mobali te nalobi te kitoko nga nalobi kaka ke nga mokolo mokolo maximum na ona ndenga bote wana yo tiso soki na ndenga bote ta mosu nde nasi na bala mpe kala me lokola eye nano te biso tozelaka ya nzambe quelqu'un aza na ye quelqu'un aza boti déjà nano te fosala mombanga ayaka nzambe azwani nzambe apesaka nango na ndetango alingaka tukoma na esengo nasepe mingi mpona koya ndenge na epe na émission na nga ntango nazwi ya papa de kosebisinga mpe meno bana nanga baza kuna yo fosala nini oyamba bango osona bango bato basala nini bamona bana na ngai sikoyo na biso pa debisi bana na yo ata bayeba solo na bango oyebi ke nga na kati ya émission pour le mariage nalingaka mingi réplique ya une femme à la maison eza réplique oyo mwasi pala donc une femme à la maison ça va mosala kokana ntongo osaka kosala ya kolamba kozwa bilamba ya nini okosala soto mosala ya jete bato mosusu bamonaka ngai apparence trompante ngai oloba mama ele na oloba kaka na ngai bongo yemoninga nga na profite na nga mpo na ye awa yango na tie na ozonga na kati mpo na mosala la providence elinga nango manzaka te bongo yo siko en fait kolamba mosala ndako naza vraiment mwasi na kati ya ndako koya epa na ngai omona mwa ndako na nga omona mwa esika na ngai olamba omona peke natali yango ayebi olamba papa devosi nde azolanda nayebi alia loboko na nga plusieurs fois ayebi papa gabi balia loboko na nga bayebi mpenza ndenge natali alamba donc naza mwasi mais oyebi ke réputation oyo ekende ezalaki basi ya baluba bayeba olamba te ndenge balobaka basi ya baluba bayebi kolamba te abo yo yebi yango te basi oyo balobaka mai tomekana totala oyebi yango oyebi yango te nga ayebi te nga nayebi ke baluba nde bayeba olamba nini miso olobi bongo esika mama alinga babauwa e mama natali epe naloko mona alinga kosela mingi na bato mpo baotala biso ebiso ya popeno pour le mariage yaka nango miso na polémique te yango ezalaka boye ezalaka te natuna komwa motu boye esaki te yango eza ndeko te natunaka makambo kaka yanga moko viki eza émission na ezalaka makambo mariage yango natuna soki lelo suwe na yo fo bala okonivo balatina balete ngai vraiment ekolo naza moluba me balinga obala moluba te tokoyeba raison baluba baleka mwa dictature mwa mingi nga nazala mwasi moko naza mwasi memo nazala mwa makambo nanga makasi na préféré na bana nga mokongo donc kino côté na kina nga papa niso ane mokongo donc pour la même côté nga ya asiko parce que au niveau de ça quand c'est que bana bakongo ne baza makamaka ya makamaka pe baza mais na préféré na nge kolo wana po moi compréhension pe ezala ya toleka pe na étape wana omoni pe ke moto ango pe bozo se comprendre bien bozo kende bien makambo nyonso ekena malgré que soit ezanga bango te matata ezanga te mais isoleleka
pona tele kota bangala te ubia kota batetela ubia na bandundu yo tele kota bakongo melinga kote bona linga akuto te kotara déjà donc ezala mamunika kota bangala ekolo wana nzamba nyisa na fingi nanga bango te po baolanda nga eza ta mosusu ebele baza balinga nga fan baza ba fan na ba comprendre ko eza mosala salaka donc na fingi nanga bango te na leka déjà na nzela wana efutanga bien te ah d'accord c'est normal efutanga bien te en tout cas na loba bango te ata na kutai naza na mbongo ezotanga d'accord ce que le coup lobby qui n'est pas préférence ok ce qui les lié les abouta bakongo et le on est bakongo madame oyo ebola oyo biki non les temps bamba na mukongo et le mandeli samba na yango ile on a madame bakongo oyo ebola ne biza bafumbwa na lifu na ebolamba kondo bakongo na ebolamba ngo na ebolamba lo bakongo bakongo de bakongo te c'est pas ça baba tabando bakongo bakongo voilà donc bango tabando baza ba gouverner kimbu tabane batabando camarade na ngai nani ah ouais nana camarade na ko ndina la mingi majoli a bien venu kamba pour que se vende azamundi net so botelemi oui majoli so botelemi le balé ma passa so kaka net yo kaka c'est qu'il faut que y ait pas couleur d'origine net kaka yo c'est qu'il faut que tu aies ça là ah faut beaucoup de là moi ça me fait apocalypse vende na il y a apocalypse vende mais la patronne de la police apocalypse vende majoli il est bien venu kamba azanet kaka yo siko yekisanga ye azamu tabando yebisanga eloko nya bakongo oyo lelo mobali azui abi bon papa mama nde naza awa ngai nazui fiancé na ngango aza moluba siko mama ko bana nani yuki kolinga baluba bayebi bino na biso te bayebi ne tolianga te boy na boy te mama na koyela bino fiancé na ngaso na bino fiancé na nga bomona sa bino blo au moins question na kepa ba to kepa ba bobilo ba osa bino osali bino ko lamba to cheka fumba de côté oyo ba mama ba kongo ba ko tukonia fiancé pe ne koza ni madesha madesha bakongo na ebolamba na ebolamba mayebola bango baliaka wana batiaka bango na yoke bato bandundu balia yango bakongo mpe balia na ebosala yango parce que grande sale nga bala mpe moto bandundu donc na mwasi eloko ekose présente liboso na ngai en tout cas loba nazalaka moto esalaka te na osala en tout cas les gens ont battu pour nous aider à poser bateau batala manga vraiment na yo bayi bayo ça sens na ba et le connu au monde ko na posa ko au monde ki ngama mele na tout le monde na tikeli ba 3 minutes ko bali kambo o za so posa ko s'exprimer ah na Miriam ngana ki ko me hosi pour le billet de sola mingi te mingi to sola ndira na mapusa donc c'est juste quand on appelle ça Kambote na bayangai la personne en beauté na mon papa chéri papa Devos ba gros bisous place aux arts papa Gabi la PC ba gros bisous na la grande dame la patronne Joël Akele moi c'est moko bien motema monene na personne ba gros bisous ba mbote belé moi c'est Jimmy Achoki la PC ba gros bisous na famille Monzengo na pesi bambote be na bijou Monzengo na donc basé belé Mireille Monzengo ba donc ba Junior Monzengo ba gros bisous na wana baza ba belle famille nanga on fait tout succès na linga ko pesa mota na kati pona ngaki te Jérôme Boy akata mabanga na sika tozo continuer merci parce que moi les bandes baza ça que na montage va bien akati siko tozo continuer pas ma paix moi na salé boy moi kata mabanga et aux alade na Nathalie tozo continuer yebisa na au sali 10 ans na groupe il y a pas de voix toujours ou bien on a groupe toujours nga vraiment na loba so na longo pour venger sinon jouer le sauter.
Eliani du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble. C'est ma mère et tout. Les lots, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été biso. Ils ont été biso pour la santé na biso. Ils ont été mingi papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans un lieu sacré, dans ce pays, pas ce pays là. Faiblesse sexuelle, c'est mon que papa a limba, papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être néné, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, vous autres connaissez Malemba et aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. En fait, nangana loba boye monde nzonzi tozali na papa na biso papa Gabi azalaka ko ngate penza tokota na nzonzi azalaka ngata za ko coincer biso le baye moko soka sipeli azu atinzi oke ko jouer na coupe mo donc ngata mso sali nzonzi tant Gabi azali biso na kinité netinga vraiment azali ko azali produit na moko ko batela nga makasi dans un lingate pourtant on a qui groupe ba place na limite pour na bima na ngana lelo na otana ngana groupe moko te bona longo koto na yemba moko na comme na évangéliste te na bima na ngaka ba mo ba moni film apparaître na télévision Nathalie Moko en plus c'est kitoko Jesus voilà azape su mulai azape su na taille azape su kitoko vraiment tant ka ba moni film ala ba ko mutu na film wa uti wapi azana nya azaba ba ko ka ba yebanga na otana nga la groupe à Moutouté, on a autant d'années, groupe évangéliste Bimisinga, groupe évangéliste Fassonenga, groupe évangéliste Salingaï et puis Singa Kombo, et puis Singa Barrigation. Voilà, la cause à l'ingrat, dans le bandelo,
ceux qui n'ont pas ça sous théâtre traité en tout cas la préférée na va na on a bien mambo ya ba théâtre ya ba groupe ndenge les kaka donc voilà mais bon les princes charmants nos autres ceux qui les ont bâti de loyer cahier à Bali penza ça tu n'as pas ça na ba bon ma femme mon épouse bana les lolo mieux ma campagne télévision et si beau ça ma campagne théâtre na réaction là libala ezalaki esenga eza posa mwasi nyonso mobali na ngai akoyebisanga mpe tika akoyebisanga mpe continue mais ngala kena kota tika kwenda na kota ba bio koyebisanga continue mais na ndenge nayebi libala ebele mobali oyo alingi mwasi na ye mondo tozaka nde na bandaki ebandela beza monda mambo en tout cas soki ayebisinga na tika na otika naotika parce que wana eza vi na nga moto alongoli nga soni mpo kovanda na seliba eza soni so lelo nazwi moto yango ayapeseli nga mbongo alobi na nga natali nalingi otika naotika natika te mpo naotika na ngai yaya c'est très bien soka nasipe na réponse no makasi parce que baningano mingi oyo nasepaka o te so mobali abili natika ye bongo ezaka mosala na ngai boye na boye nzoka nde eza ndenge nga théâtre ezala mosala na ngai te ndenge bato mosusu bazwa yango d'abord nga naza esthéticienne nasala mpenza formation professionnelle na ebesi ekanga kutu na bombe nasala esthétique naza esthéticienne nasala test d'accueil lelo nazosala quelque part na mokonzi moko ya mboka na cabinet na ye comme protocole théâtre eza mosala na nga mpenza te nasala yango mpo nasepela epuis bandeko na nga bapesanga chance ntango natuni bango babikende sala tant pe na sali le pauvre ndenge na kati ba théâtre mosusu tosala bafilme mosusu tosala mama na nga joua oui mama na nga joua oyo nazopesa bango te ebele aza convalescente ma mère chérie je t'aime bien ajoua nga naoteka matembele ye ajoua abelela ngai toso donc abeta eloko moko ti lelo bato ebele na groupe basepela bapapa divorce bayebi bapesanga chance babijouer bamona yango mabe te nga moto nakoti na mponda yango namoni makambo eleka na monde na biso ema aza mpe na mwa badiscipline nanga donc namisalaka na ndenge na soki bato ebe bamona nga na alolendo bato bamona nga na alolendo mais eza nango ndenge wana te eza kaka kenda boya c'est pas pour ça lolendo omoni eloko oyo bato basi bakole bomoni quand on parle de baloba baloba lolendo baloba avanta quand on parle de bamongo baba sula bamongo baba ndumba quand on parle de bakongo bamta mabe baza ba hypocrite bandoki non bandoki kimi na bandoki quand on parle de bakongo ta mabe comme hypocrite quand on parle de batabanu bandoki donc eza déjà eloko oyo depuis la nuit de temps tokuta bongo yo apokuta makuta mota mususu mama na papa bakuta kango eza eloko moko eza naturel eza ndenge wana donc ata bato badefie de vie ekolo na ye babaka aza lolendo oza moloba so eza mokongo ebanaka mada mokongo bahypocrite so eza mongala bandumba kobotola mobali ondima te so eza mosuami basular eza nango normal yango nde ezosala RDC oyo makambo nyonso nalobi yango esalaka la république démocratique du Congo yango nde yango ngakuti lelo ta mosusu nde bato bamoni nga boye bayebi ke na moloba bato ebele bayebaka te bato mosusu bato ebele bayebaka ke na mongo bayebake na mongo mosusu bapesa ngai kota ba west africaine bato ebele kutu natuna mama na nga jomsonga mama yebisanga ta mosusu obotanga na motu atomboka kosakala nga te atomboka nga abi pardon natuni ya ndenge mabe te natuni mpo bato balobaka na nga bongo donc voilà. Ok, d'accord. Mais est-ce que lui qui est libala, déjà biso toza ba bantu, tant que ba bantu ko bala ka mobali to bala fani. Mobali yeba ko bali tata mwasi, mobali noko, mobali cousin, ya monde sala ka libala. C'est pour ça que ça passe dans ba libala et que ba mbumi ba ndiko ya e ba ndiko ya ko to ba sene ki ba tungisa, ko to ba bokilo, ko to ba noko. C'est pas banane biso boko ko ika biko mia ko ba bana effectivement na ngata célibataire na bana na mabala célibataire c'est vraiment bien makasi là na biko c'est toi qui est d'ailleurs
D'abord, dans le babo, et puis, c'est lui qui trouve une bonne femme. Et précisant en fait, comment préciser? C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oui. Il fallait qu'il précise que c'est lui qui trouve une bonne femme. Mais précision, en fait, au moins, Libala, on a dans le babo. Libala, d'ailleurs, d'abord, moi, ça Libala. Il faut déjà moi, c'est dans le babo. Moi, je suis beau tambour dans le bang en Zambie. Moi, je suis au hasard, mon atami pépango, ça bambo. Pour les balles, ils ont encore un problème. Au côté na baseme qui, baza, mobile nous a moins la souka. Liboso baza 7. Na 7 on attend sous 5 de balinga côté. De wana pe ba obundiso ya osakarate. Yo sani, Bible no bitolinga bangu na biso. O linga bango kaka. Libala pe mususu ya bo mabokela linga ane yote. Mais ce rosate à l'ingio, ceux qui n'ont présence non à ce qui s'y mais là c'est mon Congo déjà et là on a le bakaka na kati na kwa libala quel que soit quel que soit les problèmes et là les kinzam exactement ndakwa libala ezaka ka lo sam soko kangami na sam au moins na OK attendenge ni non c'est ba lokina ngona na ba semeka o baza oyi au monde a besoin de pour ça dire mobile na ngi à ta famille à ta ba semé qui bobo ina kino mais ngana olinga bango déjà moi déjà qui donc il y a pour aya qui abala qui nayo aza déjà moi c'est déjà ma quantité pour bebo moi ça ça non c'est même ça qui ça la tique na mal balon qui on a pas réponse ya nenga na nenga ko yo lobi les amis babi femme sage sa maison c'est quoi qui na bote na souka tout en sachant que au Bolivie il y a une femme à la maison mais évidemment so moni ndo ba Congo la maté on la classe il y a balu baniti il manque un message oh tu vois to les actions to lo baté bambote na kana ba onyo ba fan na nga ba ba yanga ba on a dit que ça fait longtemps na on les caté na télévision film suka ba fan na ba mona nga eza ngoya le sambo mais nazali Nazabotu nanga mia musu musala atavana chef moi ça trop dur tango na banda musala bisenga lui ali komona nga sur la télévision te mais toza ko sala Apocalypse 22 et Apocalypse 12 j'étais obligé aussi de ça tournage en tout cas na travail qui na ça qui tournage là résulté mon anaki na banjo tala ki olanda ki si na tala ki ngo na yo sa sunguya lo sambo na lingi bino mingi nazali na opesaka bambote be na bafano balinganga bafana nga braza bafana nga partout ya poto ya wapi na lingi bino mingi ba gros bisous na bandeko na nga ba gros bisous na grande sœur na nga Pélagie Ndumbi Mbuyamba ba gros bisous na grande sœur na nga Gisèle Mangala maman pasteur donc na lingi bino trop ba gros bisous na ba nièce ba neveu na nga nyonso la Ningibino Mingi et puis sans oublier mon petit cœur Obed Monzengo, je t'aime bien. La Ningio Mingi, belle famille dans la Ningibino. Et les barres à poto ba yebinga te ba yo ka Nathalie ba mo na kana télévision na pesi bango ba mbote na dike ba Hollande. C'est bon là. En tout cas merci na CP les belles familles. Ah ouais déjà future femme na bi na zo ba kali bino minga na ba belle famille ba za ba tamindondo. Ka ningo lo diwana ba koza la 7 5 bako lingo de bali eza normal donc ba onyo so bali linga te nga lingi na ba eza ka bomo eza lingi wala sina kula lingi mo ala ba omoni mutunyo so tout temps ko tando bali bala de suka bitumba bi banda si olibala ibisema tamu se bunse na ba belle famille na famille na yo moko oui bitu pe bandi kande to binyo so neza kama kaska na losamba mekiwa pe losamba ngo pasteur moko utso kwa na longa awazala ka kofinga batu aso so baninga wasaka te mena minute awutso boya mwasi akomolekana mwasi toka bona ça fait une année akebala na ye unjana na ye moko boy nazo so mokilo ezala maka
kilo eza na makambo pas possible, je te dis mo kila maman sakarate. OK, nina zalo bakake. Boya bakaka biso bia kaka ndeto lobi ndenge lobi ke motema soki eselingi na mobitu baba mbonge koyi koyeme sika bato mibale bazala lieu sacré. Wana nde ata yo lobi bosoka papa kanisika na motema balobaka asilisa na yo ngata na zomona eza mo normal ngapela pesa na oya ngamolonga ni papa nitu papa nitu mon héros dans l'ombre ngabela na papa nitu ngapela bana mkongo loko za so bala mkongo ngapela pambo bala kamba bala mkongo ngapela bala mkongo mbali moya ngapela pesa papa nitu mbote papa la yo sinitu mfunga na pesa mbote belé passage minute na pesa mbote belé na fanya mbali na ngaba passer bazar ba diagonese bazar ba tona so ali nakati ngota nangi bilo mi kane na lobaka na mino ke emission papa nous pour les mariages za kuna kobimisa te mais za kuna kobimisa bobi ke émission na ngate za kaya polémique te parce que eza émission moko édika ni na ekimi na fasi kimi c'est ça ma cam fasi kimi fasi kimi ekimi ezo na France parce que je n'en parce que je n'ai lobby au mele qui ne se sani ozo une semaine ouais parce que qui ni Jean Balbassi éducatif. Non, tu es bizarre. C'est là qui vient éducatif hein solo. Et ça comme mission social, c'est du vécu, c'est mission moi quotidien comme tu parles chaque jour. Il y en a ma kambole ka dem ça pour le mariage. Pour aujourd'hui ça n'est fini. Na tiki bino wana lelo nde na baraka Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki tatonza mkabisa kumuna nzamba libele Chanel bana betu. Bye bye.